Trois chansons, hein. Oui, bon, combien de chansons? 5. Oui. Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba na kombo ya Nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya Maweja Nangila Nyamolo Ibanza akonga mongali solo se solo tokutani susu bomo mesano kasi tozali na ngonga mingi te toza plus ou moins na 30 minutes ya mateya na biso ya mkola lelo tozo ko faire évoluer makambo etali bonté na biso bato mwindu lolenge kan tokoki ko bénéficiaka yango pamba te tolobi ke uta nzamba kela likolo onse achela biso plusieurs énergies oyo ngana oyo tosengeli to absorbaka mpona to faire avancer bolamu ya bomoto na biso mpona to faire avancer revenu ya bénédiction ya mobimba ya bomoto na biso tobungisaki. Donc, lelo tozolobe la 3e édition ya Mama Koko Nzinga azali na biso na bomo ibwa seko pona mutamtaza na identité spirituelle ya kiboye. Donc, atozolobe mangambo etali ba identité spirituelle ya batu na batu. Soki yokomi chrétien obungisi identité na yo okomi ko defa to pe ko diembela na identité batu mususu ba européen nde baza ba chrétien. Soko musulman obungisi identité spirituelle na okomi ko diembela nde na identité ya ba arabe. Sokomi bouddhisme okomi ko diembela na identité ya batu mususu. Sokomi hindouisme asko biso tolobi ke biso pe toza na identité spirituelle ya bomoto na biso. Donc chaque peuple a une identité na malgré nzamba za moko pour tous les peuples du monde, mais chaque peuple a pratiqué topé a solana nzambe wana selon lolenge oyo kibomoto na ye sengeli e solana nzambe topé lolenge oyo bakoko na ye babandaki ko sololana nzambe. Eloba nzambe bon moi c'est que dans le lot la 3e édition pour na makambo etali ko clarifier un peu mambi matali la détermination ya programme ya fait ya bonté. Dans les lots la moi mukie programme wana fait ya bonté nde nto bando célébrer ngona mukolo ya vendredi et ça la chaque vendredi. Dans des to ça lelo etikali 2 vendredi pour na to conclure soto sali vendredi wana ya to ça sous séance to progresser na leçon et vendredi o ekolanda kuna ya suka to clôturer wana ngape na osa sous live ite mutu na mutu kwa komi kolanda ba programme o déjà établi par rapport à fait ya bonté malgré ba continuité nango ekoyaka sima mais o to ça na ya 5 vendredi et vous permettre biso to yeba déjà mobimba ya feti pona et permettre biso to bénéficiaka to pe to arracher bonté wana éclairer na ba part ya bolamu bo moto na biso. Liloba nzambe bo mwa seko wa bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba pona mokili mobimba. Kongo 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 mabela bakoko ye Kongo ya beto. Oh Kongo 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 etonda palata ye Kongo ya beto. Kongo mboka bakoko Kongo ya beto. Oh mboka ya Nzambe Kongo ya beto. Oh Kongo na beto Kongo ya beto. Oh mboka ya Nzambe Kongo ya beto. Oh Kongo 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 mabele ya nzinga Kongo ya beto. Oh Kongo 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 etonda na wolo ye Kongo ya beto. Kongo mboka kitokwe Kongo ya beto. Oh mboka ya Nzambe Kongo ya beto. Oh Kongo na beto Kongo ya beto. Oh mboka ya Nzambe Kongo ya beto. Oh Kongo 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 mabele bakoko Kongo ya beto. Oh Kongo 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 elaka kimbangwe Kongo ya beto. Kongo mboka ya koko Kongo ya beto. Oh mboka ya Nzambe Kongo ya beto. Oh Kongo na beto Kongo ya beto. Oh mboka ya Nzambe Kongo ya beto.
O Congo, Congo, Congo elobaki mpa vita Congo ya beto. O Congo, Congo, Congo eloba nyamega ye Congo ya beto. Congo mboka kitokwe Congo ya beto. Mboka ya nzambe Congo ya beto. Congo na beto. Congo ya beto. Mboka ya nzambe Congo ya beto. O Congo, Congo, Congo eloba agotima Congo ya beto. O Congo, Congo, Congo eloba mafuta Congo ya beto. Congo mboka baindo Congo ya beto. Mboka ya nzambe Congo ya beto. Congo na beto. Congo ya beto. Mboka ya nzambe Congo ya beto. Congo, Congo, Congo eloba bakoko banso Congo ya beto. Congo, Congo, Congo mabele ya mutwe Congo ya beto. Congo mboka kitokwe Congo ya beto. Mboka ya nzambe Congo ya beto. Congo na beto. Congo ya beto. Mboka ya nzambe Congo ya beto. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya bakoko. Mabeza kolanda kaka biso na nzambe nde elongeza. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo. Mabeza kolanda kaka biso na nzambe nde elongeza. Kimbangu mobikisi mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo. Mabeza kolanda kaka biso na nzambe nde elongeza. Tala bapasi na bitumba pe minyoko na mboka nyonso ya baindo. Mabeza kolanda kaka biso na nzambe nde elongeza. Kimbangu mobikisi mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Tala libota nweza konyokwa mamoyindo po yotikaki nzambe ya bakoko. Sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa. Tala libota nweza konyokwa mamoyindo po yotikaki nzambe ya bakoko. Sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa. Kimbangu mubikisi mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Tala libota nweza konyokwa mamoyindo po yotikaki nzambe ya bakoko. Sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa. Tala libota nweza konyokwa mamoyindo po yotikaki nzambe ya bakoko. Sala nyonso zongela nzela bakoko bomo ya seko yokozwa. Kimbangu mobikisi mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba. Kumisa baso bandimeli nzambe na nguya lolendo. Kembo 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 nzambe kembo yokolinga. Ndeko nanga bongola makanisi na yo. Mwana Kongo kundola bokoko na yo. Mape monde bongola makanisi. Bongo na maso ya mabe yo bombande yo bwa. Na pwasa mokolo wana ngambo yo kozala wapi. Na tala ya nzamba bakoko na yo. Bakareme yo salaka lokumwa satana. Baveye yo kendaka kelasa kindoki.
Moumbwa bukwa bapaya yokomi mobola na mboka na yo Kongo mboke tonda na bomengo pastere bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ngambo yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo mabonza yo zuwa kaboko kwa bayuda tala na kati kosa yuda telemeli yo losambo na yo sans efe oyo salaka liboteza kosila ndoki zobanani ndeko nanga bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ndeko yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo tojali koloba kachoboyi koyoka na losambo bapaya biyema na soloka okaboli kindoki na kacha Kongo liboteza kosila ndoki zobanani meshelabe bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ngambo yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo mabonza yo zuwaka eza bonza mbete tala na kati kosa yuda telemeli yo bakareme yo salaka kelasa kindoki yo mwana Kongo sosola yo zali nani oza koyoka kasi yo boyi kosalela liloba koko kimbangu yo boyi yango moumbwa bukwa bapaya yo komi mobola na mboka na yo Kongo mboke tonda na bomengo pastere bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ndeko yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo tozali koloba kachoboyi koyoka na losambo bapaya biyema na soloka okaboli kindoki na kacha Kongo liboteza kosila ndoki zobanani meshelabe bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ndeko yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo bayaki na tembe po bakabola libota Kongo kimbanzi seleka sukisa makambo bayaki na tembe po babebisa lioposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na kunya nzambe galoba kimbangu solo ekokisami maloba kimbangu solo mobikisa loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo maloba kimbangu solo mvuluzya loposo moindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na kumbwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami Christianisme ya kipone kabola bonde kwa bayunda kimbangu seleka sukisa makambo Protestant ya kipone bebisa bo moto abayindo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa awomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwase na ya nzambe maloba kimbangu solo ekokisami Protestant ya kipone bebisa bo moto abayindo kimbanzi seleka sukisa makambo
Izilame yaki pona kokabola loposo moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanjo Kimbanzi imana matita nzambe seleka Mabelongwa awomboka ya Kongo Otikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe Maloba kimbangu solwe kokisami Joviste ya kipone zongisa loposo moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Maikarie ya kipone bebisa bola mwa baindo Kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzo Kimbanzi imana matita nzambe seleka Mabelongwa awomboka ya Kongo Totikala na bomo ya petwase na kombwa nzambe Maloba kimbangu solwe kokisami Joviste ya kipone kabola loposo moindo Kimbanzi seleka sukisa makambo Shekina ya kipona kobebisa bomoto abaindo Kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzo Kimbanzi imana matita nzambe seleka Mabelongwa awomboka ya Kongo Totikala na bomo ya petwase na kumbwa nzambe Maloba kimbangu solwe kokisami Liloba ya nzambe bomo ya seko Oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba Kembo, kembo, kembo nzambe ya mpungu Kembo siwa solwa Kembo, kembo, kembo mvidi mukulu Kembo siwa solwa Nzaya yoso kembe, nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo Kongo Kembo, kembo, kembo ache maunga Kembo siwa solwa Kembo, kembo, kembo nyamolo Kembo siwa solwa Kembo, kembo, kembo maweja Kembo siwa solwa Nzaya yoso kembe, nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambi ya mpungu tulendo Kongo Kembo, kembo, kembo ache maunga Kembo siwa solwa Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba Ole nkumu Nyamolo ibanza Maweja nangila akonga mungali chemaunga mbunga Tobeleli yo na kombo ya mama koko nzinga Molimo na nguya oya simbi Mambi matali bola mwebo moto bwa biso Baindo banso ya mokili mobimba pe mokili mobimba Solo se solo mama koko nzinga ozali fololo oyo engengaka Na balangi mitano pona tokutana na milimo mitano o basimbi biteni mitano ya mokili mobimba Katikati likolo suka ya ndelo Oto bengi no nse pe mupanzi na tina ete botondisa biso na bokasi ya kokamba mokili mobimba Na tina ete bongengisa nzela ya bomoi na biso pona nyonso emona na pwelele Peto sepela na manso oyo bolukela kibiso pona toyeba bozindo ya mokili ya musuni pe ya mokili ya molimo ya biso loposo moindo pona totambola ndenge elongobani pe tolakisa manso nzakomba abomba nakati na biso pe nakati ya bomoto oyo akabelaki biso uta boye na biso likolonse ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso pona totombola manso o nzakomba achaki nakati ya bomoto na biso pamba te achaki bomoto ya poso na misala na yango pona tokokisa mokano ya mobimba ya kombo na nzambe o ezanga suka pe etonda na bisengo ya libela na libela tobeleli yo mbala mitano pona kotosa mukolo na yo mukolo o minzoto ya tongo engengisaka makasi bolamu ya bomoto na biso pona tosepela na nzakomba elongo pe tosimba nyonso na maboko pe
tobatela mobimba na nzakomba oyo ebombama na kati na biso mpona tozala bato ya solo. Tobeleli yo na bosolo pe na basolo ya bafololo mitano oyo etonda balangi ebele ekutisa biso na milimo na nguya ya bakoko na biso bayindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili mpona toyeba lolenge ya bakoko bwa biso pe toyeba misala na bango pe tobimisa na mpwasa makanisi na bango kitoko bazalaki na yango, pamba te bazali bato ya yambo. Emonana mpona bayeba koya nsima na biso bayeba bino pe bolamu manso bolukelaki biso bato ya lelo pe bayeba koya nsima na biso pe bongo na bongo. Tobeleli molimo na yo na nzela ya bilembo ya mabende wolo ngengele palata esangisi mpona kozongisela biso pe kozongisa biso na nzela ya solo ya etamboli ya bomoto na biso mpona tokutana na bolamu manso bobongisaki mpona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale. Ozali molimo oyo engengisaka bomoto na biso mpona tolingama na mokili mobimba, mpona bato banso basepela na lolenge na biso, mpona bato banso batombola lokumu na bino bato bosalaki biso mpona tozala oyo bolingaki tozala mpona bileko nyonso. Ozali fololo oyo elongolaka biso kati na konuna pe ezongisaka biso kati na kibolenge nyonso mpona toumela na mokili, mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na bomoto oyo akabelaki biso uta boye na biso likolose. Ozali minzoto ya tongo oyo ematisaka biso likolo mpona toyeba bokasi ya bomoto na biso mpona tokengela malamu manso mapesamelaki biso na bokebi nyonso pe toyeba ntina ya bomoto na biso na kati ya mokili. Ozali likunzi ya etamboli ya bayindo banso ya mokili mobimba, pamba te botikaki bilembo uta zamba ya mambenga mpona manso ya mokili ebongwana pe bolobaki yango polele ete bolamu nde ekotonga bisengo libela na libela. Ozali misisa ya bafololo manso oyo esimbi bomoi ya bato banso kati na mokili, pamba te bafololo ya basolo ya makasi ezali kolongisa biso kati na momekano ya milimo na mbindo mpona tososola nzakoma malamu mpona bolingo bwaye. Ozali bafololo oyo epesaka biso esengo, pamba te olobaki yango pelele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso mpona tososola malamu manso bino bokundolaki na kati na mokili na nzakomba solo. Matondo mingi na nzambi mpungutulendo ya mbanza velela elongo na mama koko nzinga na manso bakoko na biso batondisaki kati na yo na boyebi nyonso okaniselaki etando ya mabele ya mokili mobimba mpona tososola malamu nyonso oyo epesamelaki biso na nzakomba. Kombo na bino ezali nguya ya kozongisela biso manso oyo tobungisaki etikala se bongo pe totomboli kombo na bino elongo na nzakomba likolo na nyonso bongola meso mwene etikala se bongo mpona mokili mobimba totondo mpona nzakomba. Totondi mpona mama koko nzinga pe bakoko nyonso batiaki mbelela ta ya kobongisa ya biso nzela oyo kozongisa biso bisengo ya manso oyo tobungisaki totondo. Totondi mpona biso mwa bilenge ya nkoto mibale oyo tobengami bato ya moi mwa lelo totondo. Totondi mpona bayo bakoyingela nsima na biso mpona kotombola esika biso tokosukisela misala oyo bakoko bapesi biso yenda totondo. Totondi mpona mvulusi kimbangu likunzi ya elonga pe mobikisi ya mokili mobimba oyo mama koko nzinga alakaki mpona kosikola biso pe kopesa biso nzela mpona tokokisa mokano ya nyonso totondo.
ezali esengo mingi ndenge tokutani lelo tokutani na 3e édition ya okanisa molimo na nguya oyo tobengi mama koko nzinga azali na biso na bomoi bwaseko elingo bake bakoko na biso bakufa te baza na kati ya baetoile mpo mama koko nzinga oyo tozoloba ye akota na étoile mokolo ya vendredi ya minei vendredi oyo ezoya nde tokolobela ndenge nini asalaki déplacement spirituel na ye mpo alongwa na corps physique ake evanda na kati ya étoile oyo engengaka pembeni ya sanza babengi yango étoile du matin mais biso sikoyo tokomobenga yango mbala moko étoile ya mama koko nzinga mpo bango mpe bapesaki yango na nkombo bakoko na bango mpona baabsorbe to mpe babénéficie na baénergie nyonso ezokoparcourir na kati ya étoile wana mais soki ngana yo tofongoli miso na biso tobandi kolandela évolution ya baétoile wana elingi koloba ke bomoto na ngana oyo ekokangolama na nyonso pamba te na likolo oyo bomonaka toza na plusieurs sortes des étoiles toexplikaki eza na étoile moko eza likolo aza na 5 coins 5 branches babenge comète étoile wana azokoactive to mpe kotombola succès ya bato na kati ya mokili toza na étoile ya 6 branches eza étoile oyo ezotravaille na makambo etali baforce donc ekolo Congo na drapeau oyo mama nzinga ya village Matamba na 1666 wabunde na baportugais atikelaka biso la politique africaine atikaka drapeau ezalaki na étoile wana ya 6 branches alors moko tolobela politique na lolenge ya bato mwindu tokoexplike drapeau wana nde ezalaki mpe tokolakisa yango eza ndenge moko lelo oyo soki balobela carte Afrique na carte d'Afrique bomona carte wana oyo toyebi biso nyonso lelo ezali na démagogie par rapport ya présentation ya mundele po carte wana eza selon mundele ndenge akaboli etando ya Afrique mais véritable carte na tolakisi yango te on a sima mikolo ezali koya tokopresente bino véritable carte ya étendu mobimba ya Afrika ndenge bakoko na biso baplanifiaki po carte lelo tozosalela ezali carte ya démagogie par rapport ya partage colonial oyo eyaki na 1885 na lisanga ya Berlin seke moto mwindu nyonso akondima carte oyo nde bamindele bakati na ndenge na bango badessine biso tokoki kondima yango te me toye sikoyo topresente bino vraie carte oyo bakoko na biso baplanifiaka selon responsabilité en charge oyo nzambe apesaka bango na etando ya Afrika parce que toloba déjà que carte oyo bomona lelo bobenga carte d'Afrique mutu asalaki yango kombo na ye Léon d'Afrique aza arabe aza 50% Mascate ya Égypte 50% arabe ya Asie ye nde mutu asalaki représentation cartographique ya continent na biso ntango bango bayaki kobanda esclavagisme puisque na colonisation na esclavagisme baarabe nde badebitaki liboso ya baeuropéenne donc tolobi ke toza communauté internationale bantu mpo tosambisa baarabe tosambisa mpe baeuropéen tosambisa mpe baaméricain mpo baaméricain tobaye baza bajoviste donc baprotestant eza toujours baeuropéenne mais banani basali baaméricain eza baeuropéenne donc baaméricain baza bana ya baeuropéenne bango mpe bacréer religion na bango ya kotya biso na bulu eke babengi yango témoin de Jéhovah mais lelo tozoloba makambo wana te tokende na logique des affaires ya kopresente bino likambo na réalité na yango po moto mwindu azondima oyo bayaki baimpozaki ye na colonisation mais vrai sens yaki bomoto na ye nanu aexpose yango te yango siko biso toyeli bino baexposition ya mobimba ya bomoto na biso so bofeta Noël tolobi te Noël eza fete ya bapede moto mwindu na pas droit de fêter cette fête po azokolakelama mabe so bofete Noël eza lokola bozondima bana na mino bakoma bapede lelo na Afrique mobimba baafricain bakoma bapede poni mpo bofetaka déjà Noël ezokotya bino na lien to ezokopesa bino to mpe ezokopermettre bino bose familiariser na balien diabolique siko biso toyo koboma fete ya Noël moto mwindu mpe aremplace fete na ye le 24 décembre tobengi yango fete ya récite dans le 24 décembre toproclame déjà ke biso tokofete fete ya récite mpona tokabwana sikoyo na bamindele ndombe puisque tomoni ke bamindele bajoue biso politique moko ya syncrétisme bazuka makambo bande kosala bande konuire biso baye susu badote yango batu na bandeko na biso batu mwindo bandeko na biso ata baosala yango tokoévolue te donc tokozala kaka na cercle circulaire ezotambwisa biso ava tobonga il faut tozalaka bango badécide mpo na biso ava tovoyage il faut tozelaka bango badécide mpo na biso alelo africain komi so azwi visa poto akekumisa nzambe nakumisi yo parce que opambolinga nazwi visa mais
yango wana te bénédiction nzambe ezali vis-à-vis ya babolamu nyonso apesaki biso eza nango makambo bavisa te eza nango makambo ya mbongo te toza 1 million elingo oyeba teke eza bénédiction le mosusu ozwa yango na ndenge mabe le mosusu mpo oyibaki mais vrai nzambe mbongo ya nzambe eza nde na bacontenu ya banature na ye oyo ye atiaki na disposition ya ngai na yo siko ngai na oyo ifo toyeba ndeni tokokengela babien-être wana nyonso mpona tozwa charge ya mutu nyonso puisque tolobi ke mokili mobimba lokola nzambe akabeli biso mokili na ye na biloko na ye seke toza baresponsable ya biloko na ye wana tu donc tokotikela groupe de gens te mpona bagéraka yango apres bapesaka biso ndenge bango balingi oyo lelo tobenga bagouvernement yango siko biso toye comme la communauté internationale puisque tomonika bagouvernement wana bazali traité par les européennes nde moto azocommande bango yango omoni motu moindo azolela ere nyonso parce que européenne azozwa da 60% 70% aotikela bamindele ndombe wana ba 30% ale bango bazopotana nango yango ezocrée badésordre siko toye tobotola 100% nyonso ya revenu ya mboka Congo to mpe ya etandi ya Afrika mpona todispose yango mpona peuple na biso avant tokipe sikoyo makambo ya baeuropéenne voilà bitumba oyo etikali ya suka nde tobeke tokobundana na baeuropéenne mpe tokokanga bango tokosambisa bango parce que bandoki ya vie na biso eza bango mais soki tovivre na ignorance toboyi koreconnaître parcours ya bato ya kala elingi obake rien ne marchera ata bochange baprésident 10 fois elo moko esimba te avant tobonga ifo tozongana na logique des affaires ya mode de vie ya bomoto na ngai na yo mais lelo sikoyo tozolobela makambo etali la détermination ya programme ya fête ya bonté tobaki tofeta yango chaque vendredi non lelo tofete 3e édition vendredi wana ya tofete 4e édition vendredi wana kuna koya tokokisi 5e édition toclôturer ale mutu mutu komosala yango na angle oyo oza parce que tozali na losambo toza pe na baleson ya oyo ezokoconcerne mateya oyo to mpe ezoconcerne makambo ya bonté mpona topréparer directement fête ya récite topréparer mpe bonne fête de l'homme noir puisque mutu mwindu ti lelo na fête bonne fête nete ba bonne fête tout bofete boko bénéficier revenir à bénédiction te parce que bozo kokumisa baninga mususu bango nde basala programme na bango basali lolenge na bango albalakisi bino siko tombo komi kofete yango eza lokola tozo kumisa bango tozo kotombola bango tozo kopesa bango avantage de vie asko mutu po a se retrouver na avantage de vie il faut asservir mobimba ya makambo etali bomoto naye so mutu mwindu ofete ka olandaka kotanga na français programme à classe euta en Europe kolia il faut euta en Europe makambo tout elingo bake tokobonga te il faut to changer système to chasko vrai système pe o bakoko batikela kibiso po soki to pratiquer yango yango mte même biso na développement pour na to élever maele na bwanya oyo bakoko na biso batikela biso pona makambo etali détermination ya programme ya fête ya bonté tolobai déjà que fête ya bonté za chaque vendredi mais première prière topé le sambo et banda na 5h juste donc on a 4h30 on s'est préparé le quoi ils a fait sa propriété yo mo bani na propriété mais erwana bana balali mais à partir de 5h juste il faut au fond le sambo na yo le sambo à 5h ezali ko permettre biso to kota na fréquence ya molimo ya mama kokonzinga to yo kozwa na 6h ezali ouverture des activités familiales propriété ya ndaku pe ya bana pe environnement na yo pona réception ya bonté te kozwa 9h ya tongo comme 3h d'ita tongo kovanda mesa moko na libota pona kolia lisanga ezali première ouverture d'absorption donc pour nous absorber énergie wana to le bail que a 4 caractères il faut tout vendre il faut tout respecter so ça li fait cho au lé non ensemble était na famille non au bénéficier bonté té so pour ça li fait au respecter ba programme auto pesa té au bénéficier pe bonté té donc pour nous bénéficier bonté wana to le bida 6h ezali ouverture des activités familiales propriété ya ndaku ya bana pe environnement na pour na réception ya bonté maintenant 9h parents nyonso ozali obligé kovanda mesa moko na libota na yo pona kolia lisanga tobengi yango première ouverture d'absorption des énergies na ngonga ya midi toza na visite familiale ko visiter ba frère pendant 1 heure
pe kobeta masolo ya mama Koko Nzinga na nsima kolia esu na lisanga. Na 14h losambo pona absorption des énergies oyo tokosalela misala ya kotombola bisika bakoko na biso basukelaki. Na 15h toza na dialogue familial kosolola na libota pe koyeba makanisi ya moko na moko na libota banda na mwasi na yo na bana na oso baza na ba age o tozobenga ya ba mikolo mais so baza bana mike bino nde mutu boko bimisa bango mwa muke ba visiter libanda et après bozongisi bango mais so baza ba mikolo baza na droit d'accès ya kotambola na heure déterminée après bakozonga mpona bosa continuité de la fête. Entre 15h toza na dialogue familial kosolola na libota pe koyeba makanisi ya moko na moko na libota. 16h toza na liberté familiale bana batambola na baposa na bango. Ça veut dire bana batambola na baposa na bango baza bana mike tomema bango na baje ou bien bajouer sur place bakosakana visite ya bibliothèque bantu. Ça veut dire à la longue mutu mundu pa oza na bibliothèque et ozaka te ndenge baeuropéen basala ba bibliothèque po tokende consulter masolo na bango ebungisa biso toujours moral asko biso pe tokende ke tokoza pe na ba bibliothèque de l'homme noir ke na ba fête nyonso tout fête boye soki esengi bato bake visiter bibliothèque baoke visiter bibliothèque ya mutu mwindu oyo ezolobela kibo biso donc na ngonga oyo tokoréclame sikoyo ke mutu mwindu mpe fa loba vis-à-vis à tous les peuples du monde, puisque tout le monde injustice, c'est-à-dire le monde na lobité arabe comme talobaka na Coran, européen comme talobaka na Bible, américain pe kuna lobaka na ba religion na ye, chinois pas lobaka mais mutu monde non lobité. Mutu monde squaza na traumatisme to pe ba trouble. Ya ba enseignement là nyonso vandele na mutu squazo ba place au kendete. Soka ke kota ba chinois, o ba chinois ba lobaki boy. Soit que côté européen, européen babaki toke na lola a comme transformer là on peut kobimisela on peut banzembu oh nako kende na lola kokutana amasi ya mobikisi nako kende lokoleli ya kendeki nako kende na ngana lola tobi makambwane lali concept européen. Soki yo mutu mwindo komi zoba koyemba ke oke na lola loko eli akendaka soto tuni odajo eli akendaka oza réponse te elingo bake fimwa kekele kotambola likola batu nyonso baza na tembe ya kowanga na kibobango mpona tokangolama seke fimwa eye koboma mutu te mais eye kolongola démagogie eye kolongola mensonge oyo enveloppé savoir to mpe bomoto mobimba ya mutu mwindu mpona amiyeba te oyo azali entre 16h dans la liberté familiale, bana bakotambola na baposa na bango, mais na ba air moko déterminé pour na bazonga na ndako to sa continuité, bana mike ba oken ba je visite ya ba bibliothèque bantu bana mikolo, l'absorption des odeurs de fleurs. Toza na droit na yango, ne to ba ke mututu a rozala na ba pot de fleurs na ndako, o to ando travailler na misala o. Na 18h kovanda table elongo esusu na libota à partir de 18h 21h kolia ya suka avant losambo ya suka 23h tosala losambo ya suka ezali mpona alimentation des énergies oyo tokonservaki na mokolo mobimba donc mpona to alimentaka baénergie oyo biso tokobanda banda 5h obeti na losambo na tolobi ezopesa biso tokota na fréquence ya molimo wana ya mama Koko Nzinga oyo ezocircule na mokolo wana ya vendredi mais so totali sikoyo losambo ya 14h tolobi ezali makambo etali losambo oyo tobenga lokola ya 14h ezali mpona absorption des énergies oyo tokosalela misala ya kotombola bisika bakoko na biso basukelaki mais losambo sikoyo ya 23h tolobi ezali mpona makambo etali alimentation des énergies baénergie oyo tokozwa na 5h na ya 14h tokoalimenter yango sikoyo à partir ya 23h mpona bonté wana ezala éclairé même olamuki samedi bato banda olulo kaka même otamboli dimanche bato bazomonoka loko ozongela okomi différent na bango nzoka ozaka ndenge moko na bango mais yole mosusu absorbaki baénergie ya étoile oyo ebimaka na butu yango ekoprotege o ti kongela na oyo ya ntongo donc tokozala na pouvoir moko bato banda koapprécie biso
par rapport à makambo tozoloba na combinaison des odeurs de fleurs na rayonnante o tozobenga lokola des étoiles. C'est ça auto lingaki to apprendre na famille na biso nyonso ya lokoso moindo pamba te to bungisa programme to pe mode de vie na biso. Yango tozo telenga donc mboka ave bonga faut to remplir ba mode de défi oyo et ko correspondre na lolenge bo moto na biso nde to bando se retrouver ce qu'on a ba revenu. Ya ba bénédiction to pe ya ba bola mwana nyonso. Dans to bika lo sambo 23h ezali pona alimentation des énergies oyo to conserva ki na mukolo mobimba. Et sengeli tozala na un pot de fleurs. Donc tozala na pot moko ya fleurs. Oyo eza na plusieurs couleurs. Topé tozala na 5 fleurs roses différents. Il y a ba 5 couleurs. Wana et permettre biso na appel d'assistance. Donc surtout wana ba fleurs wana ozala fleur rose moko. Mais tu as fleur rose blanche et les fleurs rose mon ils ont 5 couleurs, ils ont plusieurs couleurs. So pour mon yangote au rose 5 fleurs roses mais où ils ont la diversité donc chaque fleur rose a plusieurs couleurs, plus ou moins 5 couleurs. Ils ont permettre biso na makambo itali appel d'assistance. Ya moli mwana pona assistara biso à éclairer bonté na biso. Pourquoi tu sais le chiffre 5 na maman ko nzinga, chiffre 5 ezali force ya pénétration. Ils ont représenté 5 continents. Mais si on a le chiffre 3, tu as 6 heures et 5 heures. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Tu as 3, 3, 3. Tu as le chiffre 3 égale clé d'ouverture. Il y a un parcours. Donc, pour nous maîtriser, tu peux stabiliser le parcours. Nous avons saisir l'opportunité, il y a bonté au Tozoloba. Toujours travailler dans le chiffre 5 dans le chiffre 3. Chiffre 5, ils ont le rôle là. Code, il y a pénétration pour na okota na makamwetali contact na moli maman ko konzinga. Mais chiffre 3, azaka clé ou azoko pesa biso ouverture ya ba parcours. Ya mobimba ya makam o etali kibobiso pour na etambola pe to bénéficier revenu ya bolamu ya chaque makam. Donc pour na mukolo lelo to suki wana to lobi 5 heures lo sambo pona kokota na fréquence ya molimo ya mama koko nzinga. 6 heures ouverture des activités familiales to bandi propriété na ndaku bana pe environnement pona réception ya bonté. 9 heures kovanda mesa moko na libota pona kolia lisanga, première ouverture d'absorption. 12 heures visite familiale, co-visiter ba fleur pendant 1 heure pe kobeta masolo ya mama kokonzinga na sima kolia na lisanga. Losambo ya 14 heures pour na absorption des énergies oyo tokosaela misala ya kotombola bisika bakoko na biso basukelaki. 15 heures dialogue familial kosolola na libota pe koyeba makanisi ya moko na moko bana na mwasi na ona bana. Et tu es au 16 heures liberté familiale bana il faut pesa bango accès batambola quelque temps après ba ozonga pona bo clôturer fête. Donc bana ba otambola na ba posa na bango so baza bana mike komema bango na ba G to na ba parc to na ba place nyonso obino bolinga bo mema bana mais na place moko naturelle oyo ekoki ko éveiller sous bana komema bana na ba place ya ba distraction te. On m'a ba na place moko so ozana ba G ba jouer au tel ba on anda ba sakane. So ngo même on a jardin, on même on a jardin na parc, on même on a parc. Pourquoi na ba visiter nature. Bala moko bo mutu na mongi ba no kola ba ye ba existence. Ya ba makokinyo sonda ma pesa ebiso mais so ba nyo mema ba na place ba distraction, ba otila na ba distraction wana ba koye ba isusu importance ya bo mutu na bango te na kati ya mokili. Entre 16 heures za liberté familiale ba na batambola na ba posa na bango. Bah, j'ai visite, il y a ma bibliothèque, bantou, donc à la langue, tu as la bibliothèque, au biso, tu as visiter ce qu'il y a qui bon, mon abiso pour, mon tout le monde, tout ce qu'on a dans la livreté. La bibliothèque, tout le monde va visiter en Europe, et ça, les Européens, so, son biba livre, bon, moi, les autres, pas Européens, donc, mon tout le monde, na sali caisse sociale, na été, bandapé, qu'on côté, ça quelque chose, vis-à-vis, il y a ma communion, on a appelé ça qui est 21h, tu l'as Kolia Yasuka avant le Sambo Yasuka. Donc le Sambo Yasuka est à 23 heures.
pour la alimentation des énergies oyo to conservaki na mukolo mobimba. Esengeli tozala na po moko ya fleur rose en plusieurs couleurs, topé 5 différents po ya ba fleur rose oyo eza na 5 couleurs pour na appel d'assistance ya molimo mama Koko Nzinga. Tolobi chiffre 5 azali force ya pénétration, chiffre 4 clé d'ouverture ya ba parcours. Donc pour na mukolo lelo tosuki wana nzakomba apambola moko na moko na kati na biso pe mama Koko Nzinga angengisa oyo tozo benga lokola bolamu ya moko na biso na kati ya Kintwadi oyo bakoko baye nango lisusu kati na biso na nzela ya mvulusi kimbangu pamba te bolingo ya bondeko na biso epanzanaki utakala. Kasi moi mwa lelo bango batondisi biso su na bokasi pe na nguya nyonso mpona tozongisa bokasi wana nyonso epanzanaki. Ba o baza na Haïti tozobenda bango na EMA, bato baza na Belgique tozobenda bango na EMA, bato baza na France, monde entier plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés yango tolataki câble. Donc musala oyo tozosala libende oyo tolati ekorenifie bato nyonso bamapasa nyonso tokokutana bamisusu na tokutani te. Mais na présentaka yango mpona koprouve ke tobotami na pouvoir divine ya Nzambe mpo mutu lendo ambanza velela mpona kobenda mutu nyonso esika azali oyo balobaki ete tokozala même diapason même parole. C'est que bamapasa nyonso bazoyoka ngai wana lobi na kombo ya Nzambe mpo mutu lendo ambanza velela tokokutana ndenge lobai mangongele pe lobai mvulusi kimbangu ete alakaki biso 16 000 personnes pona tokokisa mokano ya bonzambe oyo tobungisaki utakala. Alakaki biso 23 000 personnes pona tozwa responsabilité kokengela étendue nyonso ya Afrique de façon biso moko tokontrole bomengo na yango tosasiko programme ndeni tobanda koservir bapeuple mosusu. Voilà makambo oyo ezoya yango wana. Congo elingo bonga, Afrique elingo bonga, mais biso moko nde mutu toza baresponsable ya kobonga wana par rapport ya voix na biso nde mokili ezozela mpona topesa bango programme yango sikoyo mvulusi kimbangu alati nzoto na biso aye na programme ya sika oyo ekozala exécuté na toute étendue de la terre. Iloba ya Nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba mpona mokili mobimba. Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze idiaka ko kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze idiaka ko. Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze idiaka ko kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze idiaka ko. Mululendo mululendo lendo mululendo Kimbangu kakwisila mululendo mululendo lendo mululendo Kimbangu kakwisila. Kimbangu na mbanza ngungu esika bakangaki maboko na makolo biso towangani kango. Kimbangu na mbanza ngungu esika bakangaki maboko na makolo biso towangani kango. Nalolendo nalolendo Kimbangu akozonga. Nalolendo Kimbangu akozonga. Kipavita na mbanza Kongo esika batumbaki na mwana na mukongo biso towangani kango. Kipavita na mbanza Kongo esika batumbaki na mwana na mukongo biso towangani kango. Nalolendo Kipavita kozonga. Nalolendo Kipavita kozonga. Abilanga toyelelo yo na kombo Nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko. Bilenge toyelelo yo na kombo Nzamba bakoko tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko. Bilenge toyelelo yo na kombo Mvulusi Kimbangu tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko. Bilenge toyelelo yo na kombo ya Olenkumu tokokombola mboka na kombo Nzamba bakoko. Bamesa
message bayelelo yo na komba mama Gotima toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na komwa mvidi mukulu toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko bakongwa bayelelo yo na kombo ya mama wanzile toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na komwa nzamba bakoko toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko ba message bayelelo yo na kombo ya mama nzinga toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na komwa nzamba bakoko toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko bakongwa bayelelo yo na komwa mama koko nzinga toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko bilenge toyelelo yo na kombo ya maweja toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko yemba kumisa zambe ya bakoko ya Kongo ya baindo pungu tulendo yemba kumisa zambe ya bakoko ya baindo banso pungu tulendo yemba kumisa zambe ya bakoko ya baindo banso pungu tulendo liloba nzambe bomoi bwaseko ya bakoko etikala sebongo yemba kumisa zambe ya bakoko ya baindo banso pungu tulendo akonga mongalie zambe ya bakoko ya baindo banso pungu tulendo bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso na bakongo babengi ye nzambe ya mpungu na baluba babengi ye mvidele mukulu na batetela babengi onyashongo liloba ya nzambe weto bomoi ya seko emba kumisa nzambe ya bakoko ya baindo baso pungu tulendo akonga mongalie nzambe ya bakoko ya baindo baso pungu tulendo ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile aze itela yanshi yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama nzinga walingile mama kimba vita ningi kukula yami mama koko nzinga walingile mama mafuta ngovile koka makeke mama Gotima walingile mama nyamega ningi kukula yami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala aila tilamwila ngovile koka makeke kimbangu walingile mama koko nzinga ningi kukula yami kimbangu walingile kongo ngovile koka makeke mama mafuta walingile mama nyamega ningi kukula yami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala mvulule tilamina tami mala mvulule wayo tilamina tami mala donc pona mukula lelo totombeli bakoko banso ntekelamu na kombo ya nzakomba elongo na mama koko nzinga angengisa bolamu ya bomoto ya moko na moko kati na biso pamba te bango nde bayebi mobimba na biso bayebi mabe na malamu ya bomoto oyo nzambe pungutulo nzambe nzavelela ayingelaki nango na kati na nga na yo lokwa aponaki biso na eleko ya lelo elingi kolobaka ete mobimba na ye lati nzoto na biso mpona tokokisa mokano ya bilaka ya pasi nyonso bakoko na biso bamonaki ntina yango wana bazali kobenga biso bana ya nsilulu mokano na bino ekokisama na manaka nyonso bobongisaki mpona biso bato ya lelo
lokwa bokanisaki biso botondisa biso na nyonso mpona tokende liboso mpe totombola bolamu ya bamakoki manso oyo bolukelaki biso mpe botambolaki na yango mpe bolukaki na nkombo na biso. Nkombo na bino ekumisama liboso na nyonso, kasi bozongisela biso mobimba ya manso oyo tobungisaki mpona tosepela na bino elongo mpe tosepela na nzakombo ya elongo. Nkombo na bino ekumisama mpe totomboli nkombo na bino likolo na nyonso elongo na Nzambe mpungutulendo ya mbanza velela etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba. Liloba ya Nzambe bomoi ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakomba mpona mokili mobimba. Totondo mpona mama koko nzinga, totondo mpona nzakomba elongo na bakoko ba biso, totondo mpona biso batu ya lelo, totondo mpona baye oyo bakoyingela nsima na biso, totondo mpona likundi ya elonga oyo tobengi mvuluzi kimbangu. Mpona mokolo ya lelo tosukisi bongo matondo na bakoko banso, totombeli bino pokwa elamu na nkombo ya nzakomba elongo na mama koko nzinga pe nteke elamu 3e édition ya kokanisa molimo na nguya oyo azali na mambi matali bolamu ya bomoto na biso. Tina yango esengeli tobelaka nkombo na ye chaque mokolo ya mitano mpona to benefisiaka bolamu ya bamakoki nyonso oyo yazali na yango mpona kongengisa kitoko ya bomoto na yo, kongengisa bolamu ya bomoto na yo, kongengisa bomoi na yo na ngai mpona tozala bato ya solo lolenge ya bato nyonso etikala se bongo bongola meso mpona mokolo lelo. Tosuki wana nzakomba azwa lokumu elongo na mama koko nzinga pe bakoko banso oyo bakanisaki biso bato ya lelo na nkombo na bango pe na nkombo na biso bato ya lelo etikala se bongo mpona mokili mobimba.